Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, à l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe. Elmo Bomelelo ezala na carrière nanga ya média ezala 2 ou 3e fois na yamba mosali na Nzambe. Cela veut dire que prophète ya Nzambe, on va le savoir nous tous avec vous. Toyeba ba message ni na memeli biso, toyeba ma solo nini a memeli biso parce que lelo ezali beba mais Nzamba inspirenga. Dans une question bien, pour y à répondre bien. On va vous montrer comment servir l'Éternel, comment prêcher la parole à travers le monde entier, à travers partout. Les lotos. Là, je dis merci comme ça à la celle qu'on appelle Christelle Fatoulou. Yaba Christelle, Yimta Saliki Makambonio Shuzala, Matika Songo, à Zalanaï. Merci na Aimé Bidosha Autoroute. Merci à toutes les personnes qui suivent cette émission partout où vous êtes. Bel et bien, moi, Matika Songo, bijou Afoua, Mateso, bijou Afoua, je te salue. Picho Pacha Sotalikon, qu'on a Norvège, je te salue aussi. Sans plus tarder, je tourne à ma gauche. On a repéré ça déjà. Bonjour, prophète. Bonjour. Boni. Nangolo Nzambe, Yesunde Mokonzi. Yesunde Mokonzi. Prophète, Bazo Tala Siko, Norlinga, où se présenter Nano. Batbaye Bao, Ozanani. Oyoko Sala Nini Namaramon. Où se présenter Nano. Oui, Nabengam na kombo ya prophète Aaron Mabika. Obazo Benga aigle prophétique. L'homme de la connexion spirituelle à la seconde. On va au camp église ambassade céleste. Ils ont mis 14 provinces à RDC. 14 provinces. Et na mikili a poto tozabongo na Espagne na ville à Barcelone. So 14 provinces soana. Nani aza pasteur titulaire? Oui, c'est moi le visionnaire. Visionnaire. Ngani naza visionnaire. Vision va changer. Non, vision changera tezaka la même. Mutu tant vision yaka ezalaka te muta força nzambe mutu aka luka mutu. Tuuti pe na ba église obiso to bota makieza lokwa ngana bota mina fait pas ko nzambe malamu. À l'époque musea di na bal pe asonam na chwapa. Place obiso to lala to luka nzambe. Et lelo musea di na bala si akufi et biso pe na sima nzamba yeko sala ke noto bima l'auto diriger pe ezelo wa nzambe lelo visionnaire ya yondo zawana père spirituel na yo musea di na bala. Non, Musea di Nabala za Koko. Quand on dit Koko, c'est-à-dire ils ont un père spirituel à ça, oye pas za eka kana fait pas konza mala. Moi benga mina kombo ya Makfe Nurumbi. On a des pères na. Père spirituel muta consacré nga muta lobi na nga ke non nzamba lobi na ifunga na tia lo banzana. Ye. Nzamba lobi na. Et ça méthode ni non parce que na compagnie le roi tout le monde dit que nzamba lobi na nga Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Boka méthode dans ezalande ni parce que nga na to na misuni. Nga na peut to sambela ka nzamba na ozolo bawana. C'est comme on attendde ni nzamba lobi na mutu ke yo. Ah oui, autre question bien mais yeba na makambo nzambe volontaire pezali, mutu aya ka pe volontairement. Musu pe nzamba so la kanaye. Ndeti nga na lobaka ngo, le ciel est témoin, Dieu m'a tant parlé. Que nonga nzamba sura nanga na pongi 3 fois ya liboso kuna boya ebinga ndo saba cop nanga ça na cop mo bozui pe mukie o sepeli mais ce qu'on nzamba lo bano ke esalile musa nzambe ya facilité pour koma lelo ba obiso tozo il faut zo temps na boya ke munanu deuxième fois na zui so appel wana pongi troisième fois lo binanga 3 chiffre ya accomplissement so boy tu resteras malheureux na pongi kota pimbala moko e tokomo betela nzambe mbunda tokomo yembela nzambe kolanda ba mikolo na évangile ko kendo teya ngonga pe ko kaba consacrer nga le prophète obinzamba msela na pongi mais ce to landi ndo lobi na nzambe
la qui soit 3 fois na pongi ozaro sala boulot no momanda ozwala au moins teke mozo ko sabiso boulot no manda sala on a poto bibino ozala kaka na utaka boy na sala ka boy na utaka boy mais ba landeli un bon escroc sala rien du tout on comprendre que côté que nous fout te na pencher koto. Oui, autour d'une question moi bien bon escroc. Oui, c'est bien. Mon évangile lelo ba misu batiki ba commerce ba misu pe ba kwei na mangabando sala ba ina évangile po ba yebi ke mbongo ezali mais lo no ebiso nga naza appelé donc yeba na jana makila po papa nono abotinga sont appelés hein? Papa o abotinga aza prophète so aza o ba benga ba mouvenker donc baba kataka suki monde batiki mandefu batu ba yebi église wana papa na nga c'est un prophète. Et puis nga na ziongo na pongi mais papa ye moko physiquement binango za prophète. Eza makambo yo ça mena forcer le côté. Forcer le côté tout son na mois début lo mo lo ba na début ba benga yo aigle céleste. Aigle prophétique. Aigle prophétique. Aigle surtout la na Bible. To zongi aigle banda yo tika Damas ba elwana kuna et pas eza prophète Eli hein. Eli. Un grand prophète. O mutakokana na zate. Et mutakokana na Eli azate. Azaki grand prophète. Nabi grand prophète. Maïba était que prophétie accomplissement. Prophétie accomplissement zaki Yesu Masia. Na montagne de transfiguration, il y avait un des prophètes qui apparaîtra. Zaki Eli na Moïse. Mais si ko prophétie accomplissement zaki Yesu Masia. Parce que tant azoluka chemin de la croix, azaki Yesu il fallait qu'il matati. Maluka nzambe parce que banga iko affronter croix. Abengi nzambe ala associé ne pour alonga chemin wana c'est ça uzonga lo mo afana zonga na question on rozonga na question on rappeler lo mombo to solo ki on lobby na fana masa mombo to beta masolo a rappeler nga eloko na bité ko za limbondo to a rappeler nga eloko na ke kolo Yesu prêtre écoute abanga ki grand prêtre tanga tinde abi petit nga o kende bodaye mais kolo sel plereja ka bi papa alongola kopo mais ya ki déjà nzamba ro banga nene bangi pe frappe wana kasi yango no mona esko na 3h20 na 3h20 ay oluka nzambe 3h20 air mémoire nzambe tikala polele batu be bayebi yango tebi 3h20 eza air o muyibi okay ba misu bazo ronfler ba misu bazo kesa ba buzoba yusko oluka nzambe zwaka internet na bino tikala polele ndeti webi internet ka to salela webi na butu à partir de 0h connexion ba société kangi zomona akindaka oluka sko chemin de la croix asinga siko eloko lobi mémoire nzambe yaki polele ndeni explique bison na 3h20 mémoire nzambe ya polele tango yo lali ngana oluka nzambe poto luka ke biso nyoso monde entier donc nzambe azwaka ba problème abato mais siko bat misu balali parce que misu herbe misu balali wana ba misu balamuki so tangi na 1 roi chapitre 3 verset 16 au mona verset 16 à 28 au mona iloba nzambe zo ba deux femmes prostituées. Donc ba vivre na ndako moko alali na butu makasi ba yibi mwana parce que moko alali ki mwana mabe ba yiba ki mwana kwani poza ki olala ti ba misu ba yiba ba bénédiction pour bala olala ba misu ba yiba bango ba étoile na bon pour bazali na pongi c'est très profond oui muto aza na pongi ba yiba ekaka eza facile pour ça tana mo yibi faut yibelo kwana mayako na nzoto muto yiba nyoso ti ako yiba o santé mabosa ni pema baktime ba yibi misu mais abosa na munoko yango nde belela ki Yesu nde baktima bikaki. Donc, mutu soza ya kula lefoka ba yibo za facilité wa 3h20 cela veut dire etikala na ba mémoire na biso keba atoza na boîte so monika 3h20 poussa na pembeni benda nkolo sambela nkolo orozali pamboli quoi Sarah oyoki 3h20 aigle prophétique c'est ça non nzambe peka mutalakisa ko za aigle omipesi to mutumo avanda ki abio yoza aigle prophétique. On connaît un vrai prophète par l'accomplissement. Moussala Nzambe, baïba kete ke na rotanga Genèse tin Apocalypse. Non, ba grâce ke Seigneur. Mutumso akova na grâce ka ya matea. Mutumso akova na grâce ya prophétie. Muso akova na pe na grâce ya guérison. Ya lokwa prophète arwavana na grâce ya prophétie na guérison. Donc so ina matea, wana pendo ko matokei. Mais na prophétie na guérison, en tout cas ndeko nanga Nzamba sala na grâce. Yango monde batwa benga aigle poza nyama mo amona musika batwa yuza aigle donc c'est-à-dire quoi nzamba o monde sanga makambo batu bazo mona te physiquement c'est ça yango na aigle lelo
bazobenga aigle. Donc eza kombo ngamo na la mukite nzamba lobi na ngalo bate me batu ba moni bilembo po omona ba témoignage po ba témoignage ya lokuta eza na ya solo omona ba témoignage o batu ba olando sentir que différence eza parce que lelo ba église ezovanda na ba faux témoignage ba église evandi ba full na ba faux témoignage na ba faux miracle ozolo ba église ezovanda na ba full ondiro ozolingo kotanga mwandambu mais nazanano tant ozolo ba église ezovanda na ba faux témoignage aujourd'hui tu ebi que tant biso to kola to ba bino ba prophète ba ba voyant bino ba prophète ba mbikudi bino ka ba prophète o montazo leka pas obeteli papa moi bizarre mais le prophète na senti mon côté betami relax en tout cas na ebité quoi bozo bomisa mingi ba sœur bozo bomisa mingi ba église tango lo ba ke ba prophétie vandi na ba église mso ya lokuta c'est parce que bino bo prophétiser makamba lokuta po bozo mbongo olobi bien mais est-ce memi makambo à l'inverse ba voyana ba mbikudi nde lelo ba komi ba prophète ba bangi na nzela tala voya ba bangi yango ba bito na ngona église po tozo ba client po tozo bango suboyi binoti tenga na biyo lobi yango bien Moscou au renversant ngonde na renverser na lobi donc ils ont qu'on a posé deux questions à la fois oui. Donc c'est à dire quoi ba mbikudi wana na ba voyant nde balandisko biso nde ba po mona micho ebi ke ba pasteur ba komba prophète ba évangéliste ba komba prophète pour ça moment omoni mutu sans révélation za mutu il faut yeba lobi na lelo ya la rabiso lobi ya la nzambe yango moni batu lelo atiki aza so apôtre ta komi prophète tous en 5 ministères il faut yeba nabi mais comment c'est possible au tangai mais tous en 5 tena olingaki aussi lisa apona tuna yo tous en a combien de ministères na nga biso 5 otangela biso mais yo komo lo ba makamanga ndeni ah oui en tout cas merci na CPL pour nouveau monde aux prophètes pe on dirait mais nanoute yango siko na biso ki oyambi prophète yango na ngina biso boye omoni makambo bambikudi na uti jago yebiso bambikudi na ba voyant donc c'est-à-dire libanda esimbate ba biso siko toza ba ponami toza ba prophète siko po ba kokana biso ba boy siko osala ngo libanda ba ye parce que ba yebi tala ezana profession satana pesa ngena profession nzambe pa pesa bango différence ndeni hein mais différence jab bandiminier so ba tala to ibaka to sala la différence ya prophétie oyo lobi ya satana na nzambe expliquer biso ndeni to koyeba ya nzambe ndeni to koyeba ya satana yoga siko prophétie ya satana allo namoni olati rouge namoni panzezo kangama yo moni mutonde mutonga zola no na télévision zola no na radio yo komo mona rouge na yo komo mona ndenga kangami panzi c'est du mensonge un vrai serviteur ya mande mutu oyo ayekotala ya yokokuta na mosali na nzambe e nzambe ndako loba makambo ya mutu parce que nzamba ko loba pa ko loba te prophétie za résumé te ki ba komai makambo ya mutu babomba ki onsoka ibando loba te ya lelo koma résumé et comment résumer mon frère tant ozoloba na prophète e ba ke boze belé ezo belé ya métier na bino vandi mabo na parler TV ser chamai na TV bokoma pe na bakopo na bino bika Christelle Fatulo aza na ba bureau na yo ba ocheki mais so batu musu ba benga yo eleka te mais batu musu so ba bengo eleka mais oui na même point on a lobit na sala biloko wana salité wana te yo ndo zana o représenter tous les prophètes ne na vandi no bona mona yo ba na mono bango nyonso exception zanga te il y a des faux prophètes na ba vrai prophète ngana ba prophète mususu avanda ba biya ya cop na Congo atunga banda kuna mboka na bango bazali ozomona donc ngai na télévision so nazoleka na chaka téléphone ouvert te po benga na bano sakola po na omona yo te na osakola te eza makambo lokuta makambo bimisa bato ba miseleketa na nzoto contact prise de contact na ne uchuap museleketa poison est-ce que okota na nzoto no ndengeni parce que ça poison s'il y a pas bazo déranger na mutu li anza pas bazo soya bazo déranger et bon museleketa ko fa na nzoto no ndengeni mpuko azo bimona nzoto c'est du mensonge lelo ba église evanti ba foule na ba makambo lokuta wana ba faute miracle c'est ça le problème ngani na vandeli yango moni na Congo central parce que ngana za na église de Kasangulu Mwanda soko ina makambo alo lati rouge na monyo panze ka omona muto yate baba prophète alo ba jiza mambo lokuta parce que ucholo bango yo che numéro yo za kota ba ve na ba pasteur na biso ba prophète ba pasteur Badou Petit de yo za ba kote kuna collaborer pe na Badou Petit nde nani matadit tingana okaka na a pasteur moneno akangi mata donc tango bi déjà kende tangi ba kote kuna dans yete olobi ozana be église kuna siko ye siko kote kuna nyonso kwa faire makasi ya fort ayebi prophète aron
so penda vanda na ba Congo ebi prophète Aaron mais yé Ndino dans l'église comme église on les a na matadi na venini pour nga na entrer en face y entrer à hôtel Ledia so komika wano tunika prophète Aaron ki kanda mobimbe ebi bui meyebi nzanze yebi mvoado yebi oke kinzamvu ete bayebi oke na boma nazana renzi mwaka bayebi oke na mwanda nazali mais yesiko il faut pesa ngande siko adresse parce que na yebi adresse te na oyika otangelinga kombo mais église na yebite so kombo ni soko pesa ngana peut-être na koyeba ozomimona na ndenge ni na mondo lingo ko mama trop potin. Non, nazo répondre ka ba question na yo tanga kombo ni otangi na pasteur nani kombo on a bandela potanga ngo po depuis na le pasteur Badou Petit ce qu'on a comme la difficulté parce que kombo église au pesa ngati monde singa so tangi ambassade céleste ba mba moko prophète Aaron ozomona yango ba moto na bilembo église bilembo c'est trop dire mais église ezala biso te église ezala nzambe soki da pasteur ba église na ese keza boutique na ye bandimi obayaka na baza ba sardine ba savon ateka poison mbongo église ezala nzambe bandimi baza nzambe lelo ba pasteur ba koma église nanga bandimi nanga okokende kuna prophète maboko quoi boza ata moi gentiko bo sola mabe quoi donc ba boutique na ye ba sardine na ye mais ba marchandise na ye ndeko nanga tant mutu azoloba ke église na ngai bandimi na ngai bokende koto musute la guérison on cherche partout là où Dieu azali mutu faut akenda za permis okende mais lelo koma okende kuna te yo amundimi na ngai yo mundimi na yo mundimi aza ya nzambe église eza yo te za ya nzambe mais lelo église ekoma ya ba pasteur bandimi bakoma ya ba pasteur. On a 5 ministères. Premier ministère, c'est quoi? Premier ministère, ils sont apôtres pour bâtir des églises. Deuxième ministère, ils sont évangélistes. Oui. Apôtres. Pour bâtir l'église. Aye, à Saliawa, à Longwe, à Salikuna, Longwe, à Salikuna. Mais, apôtre, pas un droit, il y a quoi, à l'église, à Bouyne, pour bouger, à commune, à commune, à côté, à apôtre, matikal kan ilornéon. Si on a une question, tout dans apôtre. Parce qu'il y a tout apôtre. Kasi na chaque ministère ngana otangelo ka ki apôtre za pona boye évangéliste za pona boaza na pona boye siko ba question monsieur ikolanda il faut luka apôtre il faut luka évangéliste il faut luka prophète il faut luka pasteur ngana na droit ya koyebiso ba ministère nalinga na tuna siko loko lobi nanga déjà wana na koloka loko déjà za émission o nazo sepela nango pe déjà na to cité voilà tout ceci ça évangéliste pour gagner des âmes ye musala ne yango na évangéliser azwa ba âme pour ba yamba Yesu lo kwa nkolo pe musumi lo kwa mobikisi mon évangéliste comme pasteur na église ça ondeni peut-être asole na nzambe ne pour alliance ya sana nzambe ngana ebité pour mutu mutana alliance sana nzambe so même nzambe wana apesi 5 ministères à détailler yango mais siko yango wana ucho ebisoti ye o ministère nzamba tie a évangéliser c'est ça a évangéliser batuba yamba Yesu lokwa musungi pe lokwa mobikisi c'est ça même David a sala alliance dans talabimi na mosa soda na eri abomi nzamba benge l'homme selon mon cœur a benge l'homme selon mon cœur abi souveraineté na ngefande pa David pona ni eza alliance David a sala na ye yango wana yango moni mondimi ato moni pasteur no langwa masanga quelque part ko condamner te tika nzamba condamner pour alliance ya sana nzambo ebité David ne juge pas mais ouais mais le pasteur le lobo komi ba prophète to ba pasteur bokomi na hypocrisie. Cela veut dire que ndé tozongi na mo eloko lobaki eza ba boutique ba pasteur oyebi ke na bomi na nga cop na nga mokuna na komi na nga na système na nga mo bona sa boutique na boyebi ke ba ser ba makasi na opesa prophétie. Donc ser nda za bo so betier plein ratarate. Bino ba prophète bokomo pesa ba prophétie lokuta bokomi na ko boma ba mabala. Premièrement, excusez-moi pour na terme. Boza ba aventurier. Le 1. D. Bescro. 3 bolingi ba chéri na niveau de gapi mona prophète mingi prophète arana kwena mela gene na vanda que son âme repose un peu ba prophète Jérémie maimba nazala na bango na mona nde nzamba beta fimbo na suka mazaka ne loko nzambe a perdre yango na mona ba prophète belé o ngana yebi to vanda ne bo moko tondo me na gene lobi parce que tongo mona misala oyo peut-être nzamba peso yango ya bien ndenge yozoloba mais batu musuba on négligent. Bible peut le bisambela peut pour na baningati. Oui, moi j'ai pris pour tout le monde. On a prié pour tout le monde. Et boyo tangika ba gene bo bat bazo bimisa batu ba miselekete na nzoto. Na ba mpukwe pola. Oui, ozomona sikoyo do stadi tozobondela ka nzamba sunga biso nyo tozonga na lokolo moko parce que exception ezanga kate.
na makambo nyonso ndeko nanga même na musala ki journaliste ba aventurier baza nde po poser nga ba question au moins pe internet elekité ozomona donc ba aventurier pe baza na boulot na bino donc musala nyonso ngana mona nete lekate nzambe mutu ayebi siko toyeba siko ki oza aventurier toza sérieux ozomona donc c'est-à-dire na yebu toyebi so ke non en province wana ils ont réuni pas moins de 2000 ou 3000 personnes na bi 2000 ou 3000 personnes na ba image non bilanga nanga te me bato bazomona place bilembo ezo salima bato bazoya ndeko yoko ndimanga na tiki poto na ya Congo na vani na bandeko ba pasteur na poto na ebisi bango na komo zonga ba ebisi ngo keluka nini kuna ngabi oh nazana mission mo ifuna yesa na Sekebanza babi place kindo ke vandi kuno ko vandoli hamburger te pasteur ozolanda siko or biso musana biso etinda miezanini eza ke to ya ko bongolisa bato ndemi te bayamba Yesu lokwa nkolo pe mobikisi ndeko mo akutena nga kutinga na 2003 personnes kan lobi bilanga ba pasteur pe bazolia mbongo ibele na ebise dimanche yaka mabunza nyonso ekota to kabola katikati mais à condition so na yambi sandoki yo délivrer 50 nga délivrer 50 master kima ayate au moins ce qu'il faut na lia mabunza na nga po biso tozana ba charge oui mabunza za nzambe to za rabino o mona nzambe wapi tito okufa nga na yo otiko mona nzambe satana ange austral atikala mona nzambe te tia se révolta na samoyi amona nzambe te to mona nzambe lo baza mettre à temps et à circonstance il peut venir satana mona nzambe te atikala mona été ange austral amona été ange de lumière mais ne uche biso amona nzambe te ayoka kaye kaka tia se révolta na samoyi tanga na bible bana na Genèse na Apocalypse atikala kutana nzambe te aza nzambe papa omoni nzambe ngande muto nazotia loba na nzambe ndi na nzambe parce que ti bato na bayaka koluka biso ti bayaka koluka nzambe poso biso nzambe azalaka mona na bakoya na ba église te faut bavandaka na ndako nzambe apparaître bamoni c'est ça na banzi na sisi place wa namoni monsieur Sylvie et monsieur Sylvie ozote ngai na bongwa na tes émissions na heba na les émissions to komote na ngai les émissions na monet na yamba Yesu eza malamu na okumisa nzambe mais na yebi ki oza pe mwana nzambe oza mwana. Parlons de cela, prophète a téléminé l'église les loyo tokotana na place tolo bato kende ba misele kende bo ilo mona zo banga so na bine bando tanga ba kombo bato ba bine GG point oui c'est ça so na bien bando tanga ba kombo bato ba ko kolanda ngai ba na ko koma lokwa pacho refi bakina ngai na makala o prophète mon pasteur mo bakangi matika son. Parlons de prophète. Prophète a téléminé l'église, a téléminé mabo abiser nzamba la kisangai na mon on soche $1000 au semé na ebiso maram nzamba ebiso maman na raser obimisa te mais pasteur mo kita maloba nzamba la kisi ya semé 1000 mais quand nzamba on a pas comment discuter o te 1000 te et kitina 7 ti pasteur yo comme na $5. Bon nangina lobelo mo aliboso oyebi ke offrande d'abord ebe na présence nzambe azoyebisa Noé na koboma sumu kil na maite à cause ya offrande kana bible bon to zapika na bible po to loba ma bible ana ekolela mwana tanga bonzeli nzambe nda pesi Samuel Salomon a offrir nzambe 1000 holocausts atuni na salelo nini libonza ebenda la présence nzambe Zaché nzamba mona na nzete ya sycomore alors que nzete ya figue ezalaki oui donc sycomore ezaki nzete elakela mamabe Zaché banzamba moni wa na full po bat bakansa ni nzamba vanda na full so église eto nsatina ba prince ba ninde nzamba za wana te nzamba vanda na full te donc mabonza o babengi offrande ebenda ka présence nzambe ndeko na ngai offrande egangaka même lisakolio tongo basakoli pona tango sele yango e koma ya yo Saoul abina ko kekuta na prophète maboko pambati fona préparer provision ozomona sko biso ba prophète kandengo zoloba parce qu'il y a biso ke non ngana ko bando bimaka ke tenga na malamu mais nazomona ndi mabe mingi pa bandeko nanga et sona biso ke ngana za na camarade penda tebo intime ya pasteur ondi mate pour ani ba vérité makambo ebelenga na boya ya ba appel de fonds pesa $10,000 pesa $15,000 nzamba lobi pesa 5,000 non et bosco pasteur soki gambela soki nini kuna maison pa ba shaipa et bosco nguma ngo yazwi nguma ndeni a bongo lango ezonga chaîne il fait bazwa nguma ngo batumba ngo na miswa ya moto balongola ki
papa ya Sedi Masonge makambo ebele nazomona awa lelo surtout oyo tanga ya bapel kobengaka na batv na baradio eza makambo ya lokuta e babiloko mosusu ya kozwa batu bozwi bosali bamontage ya komemanga babeki batu baye batamboli olio mema babilo babeki moko kende na beach zwa bango baza ebele mbala moko ye mbala moko nzambe asali miracle pasteur asekwisi batu na Afrique du Sud oyo tomoni azosekwisa batu prophète wana congolais wana azalaki awa babi ayaka na bandal bon neti yo ba miracle aniza solo bon ngana ko limiter miracle ya nzambe te ngai prophète on a ko limiter na miracle ya nzambe te nzambe ya bon soki eza nzambe mutu asalaki na kati na ye mutu wana sekwa gloire à Dieu mais soki eza ke montage asalaki po yazwa gloire akoma nzambe il faut azonga na repentance na psaume 51 verset 1 à 6 à se repentir nzamba limisa ye parce que tokoki ko meka gloire nzambe te surtout ko meka gloire nzambe mabe to tika nzambe nda utiliser biso Paul baki to oyo akotosa ye akosala makambo même koleka oyo ya salaki donc c'est-à-dire so eza nzambe gloire ali mais so kiza montage à se repentir nzamba otolobelo mo boy tina pozo ba question zongelanga ndingo expliquer ngana bien parce que ça m'a fait peur et banki ngai pe fungolinga mémoire lobi Satana azandoki akanga nani le nom de Kiminani o aganga ka Yesu aveugle nani Bartimée azamoyibi abomi misume abosani monoko oui Satana moyibi Satana azalaka moyibi eza iloko momboye ponanga na okengo kalelo c'est très profond oui Satana za moyibi po aza moyibi na ndeni moyibi soka ye koyiba na ndaku yaka maboko pambate akomema biloko mibale po et protéger soit munduki soit lichette po ebika ko kutana mbiscade à se défendre moyibi aka bongo et puis soka ye ayiba na chambre eta iba okanga ye il faut yiba na salon po akima azala l'aise ozomona donc Satana pas za moyibi tango yaka na nzoto ya mutu na vie ya mutu akoyi ko yiba santé mabosani pema ozomona déjà bosani pema wana eza ko sala mutu effort ke ayeba ki nzamba ko sala grâce azongisa santé na ye eza ndenge mo pe Bartimée misu ekei abosani munoko munoko ande sauvaki misu tango abeleli Yesu Masia nde Yesu asali nini abondeli pona misu ya Bartimée amonaki donc Satana za moyibi et le ronalingaki olakisa biso vraiment eza très profond mais lelo toyebi ke ba pasteur musu bana ba limité poto tanga ba kombote ba pasteur wana bani to mona ba miracle o ba osala to mona na simana neti na yolo ya na prophète mora na église na yolo na kapela autaki ko coopérer mutu wana na talaki on na molière a coopérer ki mutu que aza aveugle ala mu afungoli emishu mais lelo mutu wana nzamba betaki fimbo na talaki on na molière akomi pe aveugle ya solo azo regretta bi ba pesa ki mbongo boye po kende bo azolela ozomona siko ba fimbo nzambe nzamba ko frapper bango aveuglement bato bazo kosa na komona parce que wana eza ko kosa na komona papa c'est très facile nzamba banosala na kati na yo babeli bayeba bazobika bandeko baolanda ba témoignage otokotia na zwa kamoko na mbanza ngungu baomona ngo parce que na beja témoignage à lokuté ebana toi mikolo toko kosa na kate azo swente to fina na fesse pendant 7 ans to bondela na ebise ke prophète abikisaka mutu te mais foi na yo na obéissance ndeko bikisa yo to bondela papa to fine kangama eloko wana esila après 7 ans tona bakamusu olanda ngo na portugais mwasi atongeli ba église asali mingi pona ba pasteur mazaka na problème makile sopa na ekangama te alongwe na Luanda ponga na komi Luanda te ayeti na mwanda to bondela makile kangama témoignage za na portugais tozala ba malade ndenge na ndenge oui que prophète le roi prophète mon basombelera usine poto aki abikisi mutu na poto que son âme repose en paix abikisa mutu likolo zongi likolo zongi mais moi sanga tika na poto ya zonga kimba pesa e ba pontia ga pesa ba carte 3 quarts pas bo likolo zonga na onka Dimitri sombele uzim ko ke poto obete masasi quoi donc ba jarwana elo nini ilakisa na bato nyonso ba otala biso elo nini ilakisa bato nyonso ke yo excusez-moi pour na tutoyer yo que pasteur prophète que yo zolo ba solo que yo pesa prophétie à solo babi mosali na nzambe batutu bayaka bazonga maboko pamba te na ebite ezo banda na ngai tozo banda na bato ba otala biso mais na ucholo ba awa que mosali ya nzambe pona ko différencier ye
le quoi toza ba ime toza na mai na makila ezaka ba signe eza bilembo bilembo eza nini prophétie eza résumé te prophétie nzambe moto alobaka eza na bato misusu mpe bakoya mpe nzambe alobi na ye te eza na moto misusu mpe ye nzambe mpe alobi na ye mpona nini kolongwa ye moko alongwaki ja na ndako abaki nzambe ye nazokendela mosali wana aloba makambo na ngai nzambe alobi ezalaka foi na obéissance nde ebekisaka motu yango nde esalaka nzela ya prophète yango nayebi soki no prophète Aaron soki omoni lelo ebi nga nakoyebi so lelo naokende 7 ans ya ministère naleka na média te eloko moko te mais 14 églises et puis bato bazoya ebele noté ano na média mais naleka nanu te o na télévision bazo nanu te nani naleka nanu te donc c'est-à-dire même na internet boy c'est ma toute première fois nde siko ngana yo boy donc c'est-à-dire nde bato ba découvrir qu'il y a un prophète on vous promet déjà toute la prédication des prophètes Aaron na Matika Songo TV. Ouais, il y a un amendement signalé prophète Fotal Ramon Boé pour battre mon bien. À partir il y a les lots après cette émission, toutes les prédications, toutes les délivrances, toutes les prophétiques, ma prophétie nion so où il y a ça. Donc aujourd'hui je vous le promets, je vous promets plutôt biloko nion so il y a prophète et bandole kana Matika Songo TV. Ba one so ba ozala bo tutani ba one so ba ozala na bo simbami bando mona numéro na yemo bando zana se wana e bando pesa mais prophète on va chiter mais na retourna boye ba musicien chrétien ba yemba milimo ezokufa na mbandaka bo ke bikisa te ma bazaka na kini na ba ke poto te tango akeka ba poto ba abosani kazaka moyembi ya nzambe abungi mais yo otiki poto po ya na kisa so babi na kinzamvo ete kuna manini po ko bikisa babi atako tango za ko simba manzambe yango te na moni okosi Matika Songo ebike yo sepesinga makasi po pesira po sa ya rozalaka na yo surtout to lekisaka po batu ba découvrir pe prophète Mathieu ebinga na ebiselo ko moko na ye Kinshasa na mo ba élection zo salima avant na matana avion na poto ba ibisinga nanga prophète okesa nini mboke za mabe na ibisi eloni la kisibino sinye pezi bino mboke ya mabe te bitumbe koza kuna bato ba kufa nga na prophète ngaro na prophétiser na lobaki ba élection koleka calme makile ko tangate et puis nga nazo matana avion nazo kende ti début ya campagne ti na suka na yango eloko mote ko salima tangu na ye papa makambo yo na oyo na lobaka au Saint-Esprit lobela kanga na poto yango nde salami olobi bien Thomas Lokofa yembiabi batei mosusu balingise mikili ya poto nzoka kuna na mbandaka milimo ekosila yolele wanga siko na zana église na mbandaka ezo réunir pas moins de 3000 personnes na parc Joseph Kabila donc siko komi église zana na mbandaka na micho ni na déplacer bona tiki mwamba Abiatar prophète azawana ou azako tu fais comment, tu te partages comment d'aller là-bas que on a que bon installé na que to ba installer la radio yozo sala kama ramno na bachombo. Oui, c'est ça makambolobi eza important et nga skonde na yebo na zaka tout le temps en cheval donc no mona zana mbandaka na zana 2 semaines na toza pe na gemena toza na gemena po bat balongwa ti ba guado bat balongwa ti ba guadolite donc bayaka donc tout ça pe na gemena donc mona na ke gemena une semaine au moins na ke place bo une semaine donc nazaka ko assumer responsabilité nanga malgré ba responsable pe on a tika bazali pe bazo sa musala nzambe malamu parce que bible lobi nini ko linga kate yo mo ka ko ambelir makambo nyonso il faut ko partager na baninga o bazo sala même musala o nzambe a pesibino yango ndenga ipe makambo na sala nde tozo sola no boye je crois mardi nazo zo avion na zana Kisangani après Kisangani na zana Goma na zana Beni Butembo et puis na okende Kampala nazo tout wana toujours na servir nzambe na oke so mami tukate nazo kendo teke lokote nazo ke panjaka sango na nzambe yango wana en tout cas na ndenge na okeleo je vous demande avec tout le respect na staff na yo en tout cas na préféré na attaché de presse na zo o nyonso za chargé à image nga mona mo salon nzamba pambolo elo kuto bando senga comme prophétie yango wana na ngana prophétiser pour non ebiso ke non yo mati yo osaila nzambe na musala na okakao osaila nzambe makasi po mato okende musika parce que ozana o garçon mono chansar mokutende pe na ba opportunité belo zo saisir en ondete parce que il y a une distraction
donc c'est-à-dire so longoli yango kaka nzambe nanga osala minene ba intimité mustokolo bango na TVT parce que eza biloko eza ya yo to solo ngo biso mibale na mupanzi mais sinon te problème eza te bilanga nzambe eza munene ezolukaka bato osala donc luka kaka. Merci beaucoup, on est arrivé vraiment petit à petit à la fin. Tu dis que le prophète a mis vraiment un beau garçon. Sentir que il faut lancer la beauté. Et ça rarement un prophète moi vilain. Oh, mais nzamba sala mutu mabete pour ça tu as contribué à l'autre. Est-ce que n'importe le mot, ebi que son nzamba yelo a kota muteli felo ebi. Quanité. O a kota muteli felo. A kota muteli felo. Mais kaganda salo kitoko we. Asali bana basi kitoko. Siko apegre bat nous yo wondi melo quoi. Babengi le Dieu de miséricorde nzambe ya mawa donc c'est-à-dire batu na ya olingate ce que jour ngo ce que tomba cha TV ya vina yo otala obi ngapenda boîte so ifungwami na zanga kate ngabuzoba na zanga kate ngapenda kindumba nde vina ngai siko conscience na yo nde mutelo parce que o mériter lola te o mériter life wana ce que nzamba mawakangine maboko azotala conscience ikoti sur l'ifelo conscience no pe muté ikoti ka lola soko sala ki malamu na moki do eza conscience inutile baté yayo yango wana. Merci beaucoup, on arrive à la fin. Limbondo na Sabino kwa boyoka ba prédication na bisa o eza lo ba auto bet ba auto teya ida eza mateya mon bimbe bimiawa place boza na ebike ba musu ba lobani édifier ba musu boza édifier ba bongo édifier en tout cas mettez mes simba mabino numéro prophète yango ka vendre koto ya vandeli. Dans le numéro ne yango na mutu nyonso ça na besoin ko benga mutu nyonso okozwa oyamba yo moko yoza bureau te pour amsote prophète alali ote rappelez moko papa ebo tonto ndo we la ba desensi tozoluka mutu akabelo mwa 500 futa kombi nana ndo yambela so téléphone bino bokoma ba star tete d'autant na yaki na kuti buvandi bona bula eneti wa ndule man moko boye obetaka na mouvement moto na orchestre ne moko boye donc na eba prophète ezaki noko yene été prophète yewana ouais lo na ebiso ngana za makambo wana te nazana bureau na ngeza bina munene bureau pende vandi toza directeur à cabinet azali azape mwana poto grand frère nanga propre papi kapa ma un canadien au Congo grosse affaire yemta simbi cabinet muta coordonnera tout toza wana toza na conseiller na biso ou ya simbi conseil makambutu abengami na kombo ya Alain Collet aza éditeur manager général ya initiative progrès yop aza na kata bureau toza na mama Christelle aza wana donc Alain Collet yepe aza na makambo wana limbondo no sope matière donc suka toza na mama Christelle aza wana moni boye Alain wana za lokwa mutu akoza na sentir mama nzambe te ke bana ebisio na senga nzambe abenda ye pour ceux qui ont abandonné décortiquer Bible. Non. Soit abandonné décortiquer Bible. Au pambola nzambe. Donc, il y a des gens qui ont partagé. Place au côté des aboyés, à l'obil boyé. Donc, tous partagent. Et puis, tous les sous donc, bureau est amouneni. Et à peine amouneni. Dernière question avant aussi ça. Au salut combien de temps na poto? Ouais, na poto, na zui, 6 mois. 6 mois parce que na vende pe na poto moko tina ngeti ba Portland na tambole Portland ya na États-Unis na zale tikuna na e Paris na tamboli même frère Thomas Loko Fayembi batei musu bazoko fa to okutane na Lyon azali na Lyon malgré to solo quitté ba na tambola ki vraiment na zui penda 6 mois parce que no tambola ka ko panja sango malamu na keti petit Moscou place baris baza donc Paris na munoko ezali poto ko meti kuna na grâce na ngolo nzambe. Amen. Merci, on arrive à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis, c'est la première séance. Donc, il y aura des séries, parce que moi-même, je m'engage dans notre engagement. Parole et senga kato ke yo ke la onse wapi. Et senga pété que l'église moro songolo ton pakala. Des places ils allaient liyo, places écouter liyo, ils appellent place ko yo kapo bongoli motema. Donc, ndenge mutuloro la Christelle, la bongoli motema mais ils ont ka moi. Mutulwa Alain abongoli motema ezaya koka moi mais babi na mama nzambe bakamwa te na mama nzambe azar ezala te GP ezala te sokoza appelé kokanga motema te liboko mo rebimaka à l'époque bazo bisa tika mambo zo sala tika makiteti roi rata bo liboko me bimele komela
Sko soki be poko ne zaneti be poko. Ito inga zandeni wa muta dindi na mabemba monza mabendi. yango moni soki nzambe asalaka makambo na ye na ozongisuna elo mo ebosko ntango ezalaka so osali lisumu il faut kosala mbeka ya nyama so ezali ti loseke bamisuni ningo osila na wenze ozomona eza makambo ya nzambe donc mpo masumu esalamaka banda ntongo moto azosalaka masumu azosala masumu soki osala ye masumu na 10 heures obomi nyama osali na 11 heures obomi nyama moke misuni ningo osila donc nzambe ayebi ndenge asalaka makambo na ye. Merci beaucoup. Moi, ngana otika déjà, ngana quitté na ngai, na pesi bino nyonso mbote botali biso, ba oyo boko koma, boko commenter, ba ope boko za na besoin ya numéro ya prophète lui-même il est là. Nazo tika yi pendant 1 minute pour ngana zonga le souter 1 minute à s'adresser na bino, à pesa ba coordonnées na yi, à pesa ba place partout za atoza na kwana na pour prophétie qui para place. Mais ya biso za le roi ya binoté. Pour na mikoti pe na kata biro na komi pe déjà on a bien biso. Babi la Bible nous dit faut amis sur ma casse. Verset on a verset nini. Il faut être les yeux bas comme ça là. Donc Babi et puis la Bible nous dit encore il faut racheter la bénédiction et racheter les temps car les jours sont mauvais. Mais oya robenda mabonde donc ya ko kanga bénédiction ko zwa yango nanko ate banda okende na pas ba voisin o sotela ngo le roi balle ma pa o yambia ngo voisin zela za distrait 3h20 ya la laki place wana na teya mia bondi matin journaliste teya mia zongi giga cha bossa na ba question faut poser parce prophète moi je vous laisse na tikeli au micro na yo mbote na ngai yango asunga la bimi na na plateau na zonga le souter na tikeli yo 1 minute 30 dans loba nyonso et puis na okapé ndenge pasteur Denis le semandor loba ndondo pe bima ngana ke na pamboli ba ndeko nyonso balandi biso en monde entier et partout bozolanda prophète Aaron. Et je crois que c'est surprise pour Nabino, mais à la surprise, ils attendaient Singa Kiboye. Et na ba témoignage na makamyo so bouti ko landawana na engina bisabino que non ce n'est pas moi mais ça c'est Dieu. Donc c'est Dieu. Nzambe mutu asalaka yango, nzambe mutu akango nzambe mutu asalaka et nzambe mutu akangolaka. Na engina biso batu nyonso bozolandanga numéro à téléphone eza déjà wana eza plus 243 89 678 1706 plus 243 89 678 1706 numéro ane kanga magatele kakanga moko prophète na yambaka yango mutu muswa yambaka ngote nangina loba pelo ko moko eza très profond nzambe nanga akota makambu na yo moyibi likolo ya croix aibisi nzamba lobi tango zo kota na bokonzi na likolo ko bosana ngate kota na ngai ezai kondima na ye nde mutebikisaki nzamba aibisaki to kote longo na yo e yo pe mati nzamba pambola yo loboko etelemi na mutu eza loboko ya bénédiction loboko epambwama o nyoso nzamba sala kati nanga elanda yo na kombo na Yesu amen. En tout cas batu nyoso na pamboli bino na pamboli mutu nyonso alandi ngai et surtout nazo beta c'était na bana Canada et je crois si Dieu le veut na mois de juin et prophète aoza na Canada na ville ya Québec nazoya et batu babenginga mingi batu bazole la prophète Aaron Canada zo komate et je crois tozoya Canada to bosanite pe pona bana Angola mois de mai toza bongo na Luanda pour la première fois na roza na Luanda et je crois qu'il y a na biso bokoka ba publicité makam nyonso et bozala déjà na message et puis message ye o na web samne ya toka bwana na nzela ya bilili que on connaît un vrai serviteur par l'accomplissement mosala nzambe oyo linyo yeba kaza ya solo eza ba signe eza bilembo batu bazo pesa bazo pambwa mate muto apesa ka dim akaukaka te soko zo pesa dim osema kozo kauka en tout cas koma ko sambela na ndako longwa na distraction nzamba zalaka partout oh toke na ngomba nde nzamba zalaka te e koma pe ba commerce ba ko sangisa bino 100 200 bokepe na ngomba wana bokiti pe makolo sali bino pasi bozue loko te mais muto amemaki bino ya pambwami donc nzamba za partout peut-être pe nyoka ko so kuna na ngomba wana nzamba ko vision na chambre no ako vision na kata mutu kanao soki ka ko chefwa na obéissance diable a travaillé biloko mibale eza doute na père mutu azalaka na doute na père yango ande satana lelo ba église
ezo sala ba publicité ya satana bazo faire peur bato yaka nzamba alobi boye yaka bana bakokufa boye déjà peur wana eza déjà publicité ya satana ya ona ngina ebisa yo croire na nzambe kolemba makambo nzambe te balemba yango te po je ne crois pas ba déception zwa olemba mibali je ne crois pas na ba déception zwa olemba basi olingaka mibali olingaka basi parce que eza likambo eza comme nature maloba nzambe pe soko pa moma ki na 2017 2018 pa moma ki te 2019 nzamba ko pambola yo et nzambe nanga pambola yo muto landi biso et na bande ko nyoso bazana poto surtout na Paris muto a soutenir kanga de près de loin abenga mina kombo ya Justice Binga El Shalom en tout cas vraiment oazo sala misala ya minene na kati ya Paris ayambaka basala nzambe nyoso muto ayambaka biso nyoso c'est Justice Binga nzamba pambola yo nzamba pambola Yaniki na Paris toujours et nzamba pambola bandeko nyoso na Barcelone na Espagne nzamba pambola bandeko tout na Canada prophète azoya déjà na Canada na mois de juin en tout cas vraiment numéro de téléphone déjà to pesa qui plus 243 89 678 17 06 0 et plus 243 89 678 17 06 benganga ta na 2h 3h 4h naza prêt ya koyamba yo toluka solution ya likambo yo ezotungisa yo tout tokangi misu tobondeli nzambe nzamba lola nzamba ba prophète nazo pambola mutu nyonso apesi biso matoi pe mesu ya kolanda émission oyo et matea to malobo ebimi na monoko ya mosali na nzambe sanga te meza nzambe ezala bilei ya mokolo na mokolo place ezwami yo et nzamba lola kota makambo na yo nazo libérer onction o nzamba tia kati nanga ya finance ya musala problème ozana ngona makambo ya mikanda nzambe na biso afungola ka ndengo zo ya mbango ebanda kosalema na kombo ya Adonai na lobi bongo 3 fois mosanto alola amen. Machi Kasongo Machi Kasongo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.